Bonsoir, 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 bonsoir. Nabike bat bo kamwa. Bon, les amis, mi pour na bataki sansan. Bataki sansan, tam so mami ndeni bonsoir. Leke chou. Biso à 20h, moi 20h na biso a poto. Moi 20h, hein. 20h na biso a poto ya raboy. Na moi moui. Ça se passe, boy. Les ketchou. Ça se passe, boy. Na poto 20h, mais au sentir 20h, moro, boy. Nzambe mou pepa mali les bandio, ya. Angay. Chance na ya poto. Eh. C'est na ya rapoto te. Ero na kin 20h, mo lili bangungi. Boko mika. Bomangungi. Science na ya poto, science. Ah mais il fait froid hein, ici chez nous, il fait froid. Science na ya poto, science. Bon, bah la France non ya. La France kalate mami mami avec un radel à tanga. Oh bah que roya jeudi. Bah ça non la zan te mami na lemi ba la zan na ba pate mami. Ici, ça se passe en bio. À ma tembele, en ngai, à foufou. Ah, pour ça, foufou, ma nyoko. Ah, kabasi, moule. Ah, c'est moule pesé, ça m'neni. Papa, veut pas l'ingmamba, m'neni, te. Binga, il faut gami, kou, à la king aussi, kou. Donc, ma mimi, le bina, la mouka bien, malamanga direction. Paname. Ah, na Verviers, ça se passe comme ça, hein, na province. Na Fiza. Ah, il est quand même boy. 20h, mais. Nalingi kombo makasi Karine Kalambai. Karine Kalambai. Comment faut que mso amboke Karine Kalambai ne mulaja za mtu msusu nzambe. Mbi epe mtu msusu toka nyose frère Mike. Parce que là je suis perdu, hein. Comprenez mon émotion, hein. Nakomolia lokwa basa zimi wapi zokuta makiasi. Ngamtu no liate non mama koti singa no ba jeune ensemble to aki na séminaire ba jeune ensemble. Siko. Lokwa basa zimi ngo ilakisi nini? Sema ngo senga na zimi seke ya zimi ya Maria. Ndenga botara Yesu. Ba zimi ya bongo. Ponga zimi. Bon mais ça Robin ngana Karine Kalambai mulaja mbi. Oh, wana ba komba batu musuto ba komba fama kibo edinga nzami na na iba afi makamdu te. Bon c'est na lobi na pe mabobi so na poto malili makasi surtout en la province na Verviers malili ya makasi. C'est bon, mon libanda c'est que tu prière na maman. À part prière, je suis toujours ici. Je suis toujours à la maison. Le matin, toujours ndako. Teme bat baya poto te fobo cha souci poto beta no ba une semaine au bimate au mon raba nzete mo ba faire. Tu vois? Na poso bimate tala. C'est gratuit, hein, pour nos mon boy. Bon, na mona batu mwindu kala. Na mona ra mutu mwindu mona. Na mona ra mutu mwindu mona ndako ya maman. Na mona batu mwindu kala, vraiment ça fait longtemps. Ouais, quand des bolobi, c'est l'onction et la l'onction est à ma kiasi. Oh. Afi Laura edenga non. Afi edenga. Frère Mike Kalambai, moula jambi yete. Nya sona yete, frère Mike Kalambai moula jambi non. Oh.
Pendant que bébé nganga Karine Kalambai, na linga kombo ngo na envie. Ngo pona ebi ke batebe ba envie kombo mokonzi. Bon, kombo mokonzi, problème ya te na pesa ngo de na kabola ngo batuloko amapa. Nga sikoyo, na linga na kombo frère Mike. Nango makasi. Bon, pour mona nzete ba fleur nango. Il y a rose. En Afrique, exact en fait. Hein. Ça, c'est pour vous. Et ça, c'est un cadeau à Pâques. Hein. Il y a un mandala dans la salibino cadeau. Moi, j'ai fleur à rose à péter. Mais, dans la province. Province. Il y a province et province. Hein. Ah, on a peu. Verviers qui m'a lille, m'a cassé au kamama. Yakovana. Comme na Liège, yakovanda pembeni ya prière na Liège ngabi nzambe nanga ero disu na ma fia province. Est-ce que mi bal na ba bando dingo ya province, c'est ça aussi. Et pembeni ya maman va pe aizara enosa okika ba sonner. C'est qui? Alléluia, hérite. Que le Seigneur te bénisse. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Eh moi non bala ba inga silika ki. Mais Neti boy na moyoka malili banzi nzambe nga pe chance de coup de feu betanga est-ce que betanga isusu ebandela mamba mi baleto mbami sato et comme sous Karine Mai Kalambai bon sorte Karine Kalambai bokino na mukusi Karine Kalambai babi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Il y en a qui sont trouver bonheur. Pour na kaka fimo boeka nyoso zo lobe kaka. Amen papa. De lexika oui et amen. Oh, à vos ordres. Car il est le goût maman. Au bandi ko goumba babanda 18h tilobi na 6h naka à vos ordres papa. Car il est le rolamba te ozaka yo tele maboyele 9h ti na ozonga ndako 20h na yo kutu naka à vos no baby nga bien te. Frère, voilà. Na fils de mambo tourner. Wana vie nanga. Na nga mabete po moninga skopat ba ko mo nanga. On dit comédienne. Sinon le balikambo ba mo on dit ngam dans sa théâtre. Vous comprenez? Ngaye bébé frère Kalamba yana na lingwa la. Ba série ay manze mona liboso o isa succès liboso. Emba ezali kambwangolu bobeta na internet bota. Ezali kambwangolu nazwingolu na miso na nzambe. Série wana frère ka ningi sabiso. Ya comment on a besoin de to tia ke ba maquillage ya série wana. Na comment que Luka il fait pamba to toi ne Luka sur la tête on a place au kiti. Luka kanga wana ka bon ça papa il va taza o azate na ke RP bon RP il va taza ba bengi pe vite na pe ne Luka lobati na comment fente baso mais c'est quand yé ka bon na kuti kaka frère Mike na kaka il va être sikoyo au monde moi makasité ngana ina ngato vandi pa bino moi peut être problème exact te wana succès sœur Marie Misambu asaki yango oui après avant siko wana penza siko ke to comprendre que non na ligne wala peut comme une star ya ya nzima wana ezali kambangolo erisu ça ce que suna sœur Marie ne Yahweh Yahweh kumama Yahweh yo zo sana muto zo ba parcours ti net ba blo abui est-ce que Yahweh ba ba te ya ngone fallait ka ngana ko na Karine Kalamba ipo mu ko pe ba viamba tant que madame deuxième la sœur il faut pas appeler sœur liboso invité na so emisa lelo to yamba la sœur Karine Kalambai also dans la biso de la part de Jésus parce que t'as la caca 1 + 1 = 1
Son homme, c'est un homme de Dieu. Et automatiquement, la femme, elle a décidé de tout changer. Et pendant que changer d'habiller, directement on a changé. Tonalité est changée, mon ambiance est changée parce que nakomi siko penza oyo kake. Et nakomi kaso tout na ka question. Sœur Karine Kalamba Itoki Yeba likamore bandende ni boka réponse nga se nengina répondre hein. To cheka local les questions te mbinga. Se nengina répondre dans le but. Merci beaucoup, frère Leketchou. Je bénis les seigneurs pour cette occasion. Donc, que l'Éternel soit loué. Et je bénis aussi mes encadreurs, hein, tous mes encadreurs, Papa Fernand Kayembe depuis Kinshasa, de la JCC. Je bénis ma mère, Maman Charlotte Tchoumbé, ma mère spirituelle, et puis c'est elle qui m'a prêché. Je bénis mon mari. Moi, je continue notre mari. Bin boy bika leke tu api mta théâtre leke tu pas comme qui na oh mais ton mari tozo yo ka sango matie kitinga na ka poser pour madame a poser madame azala jamais agité attends leke tu nga me manga non leke tu sais quand on sert l'Éternel on lui sert avec tout au cœur. Donc là je suis pas la sœur Karine Mokondu que tu connaissais avant. Et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a rempli. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et quand je te parle, je te respecte. Bon, sur 10, non, hein? Vous pouvez savoir, au moins, il y a le quoi, Buta yambi yesu soko yambi yesu il faut changement ezala vie ozaki nango kala na vie no asika o comprendre le mamio c'est changer na elobeli changer et na comment loba donc atengo ke dans la polémique oh non Sœur Karine yo to ibaka kalobanda ko clasher yo siko yo monité boye ko simba te tala kaka ye passer la nzambe yo siko yo yo siko ndengo komi boye na ba clash wana sala et là tambal no ngabi non. Tu sais frère le Ketchou, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tel que je suis là, je suis le bonheur de mon mari. Donc je prie les temps de faire de n'importe quoi. Si on va sur Karine Kalambaï, il faut que tout le monde bénisse les seigneurs. Amen, hein? Ah, mais nous pouvons vous comprendre, il faut besoin que ça va amen pour épaissir un peu courage, natia. Amen, moi ils ont encouragé, ah. Nakata na émission, oh. Nakata émission pour nous ça net émission quand est ça na les questions. Nakata. Ah. Voilà, le cas pour ben dire que ça va amen boy, amen mon quoi ils ont hein et puis en courage en fait. Ah. Bon, Hernandez pendant ebina bandolo Hernandez ko clasher Hernandez qui na mokili. Ponga déjà c'est na commis déjà Karine Kalamba il wana na commis na ko Tanzambe. Na commis ko Tanzambe parce que comme tala bata mokili. Na bi Hernandez na mokili. Hernandez na mokili. En fait, Batunia se balait Sœur Karine Mokonzi. Mais maintenant, naïe et pas Nzambe, c'est tout le monde a commis qu'on critiquer, c'est tout le monde qui dit n'importe quoi sur mon nom et sur les noms de mon mari. Bon, et ça a un problème parce que naïe soukout moi Nzambe, soukout moi Nzambe pe, baloba qui ba n'importe quoi. Mais nga, le coup la naza JCC m'a bien formé, naza combattante. Je combats pour mon mari, pour son travail, pour ma vie et la vie de nos enfants. Donc je combats pour ma famille. En fait, il y a des choses que
On ne réalise pas. Il y a des choses qu'on ne calcule pas. Donc, il y a des choses qui nous arrivent, des choses qu'on n'a jamais imaginées. Donc, et si tu ne pries pas, c'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui divorcent à tout moment. Il y a des problèmes dans le foyer. Mais tel que moi, je suis là, étant que combattante, juste ici, il n'y aura pas de problème. Parce qu'avec Jésus, je suis vainqueur. Je suis la femme selon le cœur de Dieu. Je suis un voyant héros. La femme qui dit, ah, c'est bon sentir non, on a tendresse ne lobeli. Ya boye penzana ki ozali kango. Ah, bon ba j'ai boye ko. Bon tcha non ba amen moko ils ont encouragé, amen moko pesa sincère, ils ont encouragé Karine Kalambaye. Washington grand pays, amène-moi bien. Pendant dans un na maloba na ce qu'on a versé. Wana bandoyela na binote oh mikolo kabelo, il faut planter perique pour il faut de te ezama betchaka oyo crayon te parce que mon mari sert l'Éternel et directement je suis l'os de ses os. Automatiquement moi aussi il faut que je sers l'Éternel. Donc naroyela rabino jamais vidéo à perruque, naroyela rabino jamais vidéo à maquillage, naroyela rabino te ba jupe droite. Non, non bandoyela rabino kana lobby muke Bible, na lobby muke verset. Ba yebaka ah bino bozo komp. Nakutuna erna ki non na mokili non kota ba frère Ferré. Kota ba frère Jibe, kota ba frère Rité nando koko loba marambo côté kuna sko komi kota Yesu. Il faut bien loba marambo. Mon émission est à 100 morts. Moi, ce que je dis à ma mère, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est quoi? Tout ça, ce que des répétitions, amène-moi bien. Amène-moi bien. Vous comprenez? Kitoko, amène, ils ont encouragé Karine Kalambaye. C'est quoi le souci là-bas? Frère le Ketchum. En fait, avantage. Non, mais frère, les Ketchu, et bien avantage à Rolinga, moi si le Kolanga, moi c'est Assemble, moi c'est bien Zambé. Avantage des années, attends diable à télémi, attends mon goût à télémi, quel que soit, parce qu'il y a des choses, il y a des problèmes, et comme il a rabisso, autosé ma source, parce que nous avons des liens. Les liens de la famille. Ce qui est si nous sommes aux ana kindo, qui a famille, nous sommes en lia kindo quitté, oui. Aux ana kindo qui parce que kindo kezaka te baleso na mikate kindo ki pe ezaka na makila oyebi mambo koko no asalate oyebi makambo maman no asalate oyebi mambo papa no asalate. Alors avantage aux ana moi c'est prière à l'orolanga ezaku c'est normalement mon mobile nanga a déconner non ba te et quelque chose à mobile nanga te et quelque chose là ba esprit peut-être il y a famille nanga esprit ya célibat et zo sala ka que mobile nanga déconner rapon na sikana bo malibala na se retrouver un jour célibataire. Et comme je connais les dieux des combats, le dieu de papa et de maman Olangi, je connais le dieu de Moïse, les dieux de David, aujourd'hui il est devenu mon dieu, les dieux de ma mère. Nako pratiquer non téléméla. Nazan tenté en divorce, je pas les temps. Nan attend soin de sambal nangaïti. Nan attend, ya mabolongo na se. Nzambe kotika ngate. Nzambe limbisa bakoko nanga. Nzambe limbisa papa, limbisa mama nanga. Peut-être na ofuta masumu na bango. Nzambe ngana aka mutakolila. C'est ka bat baye na chika maquillage ba monga na oseka. Eka ba kendi ngana aka mabolongo. Pour Nzambe a restaurer mariage nanga. Parce que Bobby en réalité l'homme c'est l'esprit frère les Ketchu. Tu vois, en fait, au monde en mutumso c'est déjà pas bon qui na butu, mais na mo ibomoni a otambola. Local esprit c'est koufiti, liwana eko c'est réalisé. Donc ba tebele ba tambola kabaza bibembe. Et comme ngana zana grâce, je connais le Dieu des combats spirituels parce que nous combattons dans la victoire. Donc j'ai combat et puis je suis sire que je suis vainqueur. Donc, équité mata. Alliance écolongwate, na rosara célibataire te, na ko divorcé te. Donc, ce diable nga changer statut na frère les Ketchu. Pour le voir Karine Kalambaye comme célibataire. Jamais, quel que soit problème, quel que soit bambana, quel que soit bitumba. Étant que combattante, na kola la te, minuit na télémi, 5 heures na télémi, na bandi ko kata balien. Il y a divorce. Et zala. Bamakambu mse comme il rabiso, na vie. Oyebite. Biso moko kakabatu. Tamsu ba mibali obimana bango yebite balana na banda kwanganga oyebi peut-être soki pe bomela na makila oyebi makambolo ba te po balobi liloba. En fait mama loba musu balobi na biso ya lilobe kolaka.
bakokoye biso yo mpesi no nyama ndenge ozokende okufa ta kokufa batuta okomona moto abongo so ye mama na lobi na yo bongo yebake ata batuti yo lelo te okokufa bon bozana pesa bino exemple bomona valeur aliloba mokili oyo esalama ye na nini mokili esalama ye na liloba non mokili oyo esalama ye na liloba lokwa mokili oyo esalama ye na liloba bokasiko valeur aliloba na bible na Bible. Est-ce que baby Jean-Baptiste, ou est-ce qu'on a expliqué frère les que tu peux baby Karim Kalambaï donc moi ça me sert mais il faut quand même bon donc on va poser calmement et puis on peut ça n'a pas verser mamia ce qui est clean tout droit. Il faut tout gagner ba âme en fait. Au moni, il faut tout gagner ba âme. Pour baby ko yemba eza koko misanza mbala mi balé. Donc il faut tout gagner ba âme. Donc eza kana ba frère les que tu o ba valeur ali loba. Omoni liloba ekomaka na moma moko boye ndo mona ba famille mususu ba lekiso na sama koloba tata mwasi ba pambolanga bakoko ba pambolanga ozokolo na ba 14 ans et ça lilote liloba wana ezozela ekoki ozilo tomso koksi 25 ans ebandi ko agir soko landi pe na famille no tomso maladie oza mama no akufaka nango oh yo kaka ba maladie héréditaire donc pona koloba ke eza makambo esalamaka et lokola biso toza na chance toyebi nzambo yo nanu tobalite tobotite tozokata déjà balia donc pona ba nazobala eza un coup une flamme naza eso mutu teke na ke na zongi susu pa na biso tendenge na ke bo libela oyo kaka aller sans retour et quitter matakuna étant que combattante nga nazobunda kaka na aka molongi nazobunda kaka naza molongi na bi frère Lekechu pour mon valeur aliloba et puis Jean-Baptiste arana ni frère Lekechu Jean-Baptiste Bible et bisipso Jean-Baptiste muta baptisa Yesu tu connais Yesu c'est qui c'est Jésus-Christ de Nazareth moi na nzambe o nzamba atinda rapport yo foot asupa makila pona masumu na biso moto a baptisé Jean-Baptiste siko Jean-Baptiste wana a baptisa Yesu Jean-Baptiste bakangi pour omona valeur ya liloba Jean-Baptiste esprit o ezaka na kati ya Jean-Baptiste ezaka esprit oyo ya Eli oazaka prophète oto car na Bible que liboso ya ba prophète na bal Eli bango ba beleli nzambe na bango kitsa moto ekitite ba prophète na ban ba mi kati makile bini ba baluki na mabele moto ezo kitate mais tango Eli atomboli maboko abi oh nzambe alola o sali kolona c'est le maître de temps et des circonstances nzambe moko au total yaka yonde kitisa moto mokilier comprendre parce que nzambe linga ba chaye na ba fait accompli indélio siko komi na suka otali gauche otali droite obi bon nous avons un Dieu parce que la Bible dit et c'est mon amtandi mais nzambe sans kamonai ezaki ndemona Eli alobi nzambe po ba prophète ba comprendre que yonde nzambe moto epela balobi moto ekita ya bu ya somo Eli azwa mbeli akata ba prophète wana ba prophète bakufa Eli akati ba prophète wana bakufi moto epeli Jezabel atinda maloba alobi Eli wana ngape na kobomaka kaka na épée lokola ya bomi ba prophète na ban nga na kobomaka na épée Eli lokola yeba ki combat spiritualité et pardon Eli balobi na Eli bongo Eli aza musali na nzambe o akufati Eli amataka na lola Eli liwana ezala penza amata nzamba sale honneur wana pona Bible mutu na mutana sorte honneur na ye yongo na lobaka ko se monde n'importe qui te ko se comparer na mutu te en fait kozala kitoko kozala na bassin c'est rien en réalité l'homme c'est l'esprit donc ngai Karine Kalambai kana muchina nga na makolo x nanga naza somo parce que oya na butu ya na moyo okutanga kaka mobunzi molongi donc moi je combat dans la victoire nazo combattre te pona longa te je combat dans la victoire nazo bunda déjà tout est ok et d'accord donc boyoka frère Lekechu ezaka pona l'action valeur aliloba mon frère donc après siko okomona que au monde que non que nzeye kuna non que nzeye mama bon tout connaît kaka au monde siko que un prophète Eli amataki esprit c'est la Bible qui dit parce que on a inventé non que ça n'a pas verset à vérifier Bible lobby prophète Eli amataki
Prophète Eli amataki po yenza me penza sala ki grâce ya kufa kité amataki ya nolo be fo botinda ba amen moko ils ont encouragé nga pona na do ba bien na émission quoi. Prophète Eli amati balobi esprit ya prophète Eli esprit ya prophète Eli nde ekotaki pa ya Jean-Baptiste. Lokola esprit ya prophète Eli yango nde ekotaki pa Jean-Baptiste. Jean-Baptiste malgré nzamba sale honneur yako baptisé Yesu mais lokola yebaki combat spirituel te Jean-Baptiste liloba wana o Jézabel alobaka lokola Elia bomi ba prophète na bal na épée ngape na koboma kai na épée liloba wana ezelaki moment moko boye po ebando sala na vie ya Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprendre nga bien malédiction ezaki ya Eli Lilobane bimaki pona Eli. Mais Eli lokola kufate amata na lola. Jean-Baptiste esprit ya Eli. C'est la Bible qui dit, hein. Je n'invente pas, nazo bak c'est l'autre côté. Lilobane zambe ba kose la kangote. Bible lobi esprit ya Eli ne kota ki na Jean-Baptiste. Lilobo Jézabel aloba. Etikala. Ezozela. Jean-Baptiste asisi ko pambola Yesu, Jean-Baptiste azoteya. Jean-Baptiste malgré niveau azaki nango ki spiritualité o yonyo so azalaki nango. Jean-Baptiste s'est retrouvé ki nakacho. Era s'est retrouvé nakacho. Bota la côté lilobe ki o sala po bomo na pouvoir à liloba. Yango na ebsabino en négligeant de petites choses, tu risques de négliger ta vie. Likambo yo monyango fourmi. Ah, o yebite ke na fourmi o vine ko ke o beba likola fourmi. Boyo kasikoyo mbala moko kuna efre lekechum kuna na kasho prophète Jean-Baptiste s'est retrouvé na kasho. Tant s'est retrouvé na kasho bana kid bon comprendre et aux 20h toi qui est 21h mais biso na poto ça se passe comme ça na moi mais que bino il faut à 16h 15h mais ici en Europe ça se passe comme ça. Donc je bénis les seigneurs parce que je suis en Europe parce que c'est pas facile. Tout le monde m'envie malgré beau fin na poto nzilanda. Je bénis l'Éternel parce que tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Je bénis l'Éternel parce que Erosu Naki Naki sans peut-être c'est moi qui est c'est moi qui ai été faire quoi? Nazoya. Nazote yanzambi. Talbo banjo distraire nga. Bon non amen moko et encourager nga. Non, quand tu as une émission voilà. Donc, pendant le bac, bon comprendre. Donc, pendant le bac, nga Karid Mokonzi na yebika na mutu na tout ce que Dieu fait est bon et la mutakufi gloire au Seigneur na la ligne la gloire au Seigneur mukolope na kozwa gloire au Seigneur parce que nzambe mokayebi pourquoi a permettre à mambumsu c'est comme il a biso poto mona grandeur na ye. Donc tozongi na émission avec mon frère Lekechou moi wapi mali les bandits banda komenga de yakota malini. Donc Sikoyo, tellement que Jean-Baptiste pour na kozanga koye banzambe ya combat spirituel kosambele ya mabete mais baf kosambele ya ba façon ebele pour na kozanga koye banzamba combat spirituel Jean-Baptiste malédiction ezaki ya yete o Jézabel alobaki ke Elia kokufa na épée malédiction ezaki ya Elia kelula. Jean-Baptiste esprit ya Eli et Koti Katina. Jean-Baptiste s'est retrouvé na kasho. Botala mutu o penza a baptisé Yesu. Azo kama na kasho. Akomi kokota ba doute. Est-ce que Yesu on a vraiment mon nzambe? Ce qui est mon nzambe, bolo banayi vraiment ce qui est mon nzambe ndenge nini ngana za na kasho. Ba yebisi Yesu Jean-Baptiste azo ndimate ke ozamo na nzambe. Alobi ke osala miracle bima Yesu alobi. Et bongo oyo bino bozo mona onazo sala bokende koyebisa. Baki bebisi eli babi Yesu kuna zo sa bikamo bakufi bazo c'est quoi bakakatani bazo tambola ba problème bazo ba solution. Donc un coup une flamme
tala kaka muto nzamba salaki on era béni ça yesu mais a komi na ba doute pona kozanga nzamba combat spirituel parce que bible lobi esengo na mutanzi melinga sonke amonanga la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu entends? Question. Oko divorcer tene nini pour oyokara nini pour bible lobi la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yo to comme na niveau oyo. Qu'est-ce que tu entends? O pesa lito yepa nani oyo kaka wapi oyo kaka wapi litoyi ozo yoka wapi po makambo ozo yoka nde fwa nango nde zo saliso mambo zo sala makambo ozo yoka biso sko to chama to ina bible malgré babez na biso malgré distraction po wana za kop wana ya musala mais to zongi na kibomoto malgré to chama to ina bible. Question, on a question liboso. Oh yo kaka wapi c'est la Bible qui dit la foi vient de ce qu'on attend. Oh yo zo yo kande zo peso foi ozo sala mambo zo sala. Parce que so zo yo ka Bible aux en assurance. O roté le moyebi que et lo komo roté koki kolekelanga. Oui nangeti kali oui ananda ko na rubima te. E mobile nanga akenda kozonga ngaka mabolongo na se ye moko. Mulimo santo yekende ko toka e kotaza kuna ye moko kozonga fuka mi mama limbisa ngai. C'est le Dieu de combat spirituel. Hein? C'est lui qui est capable. Azobi qui s'assida sans kisi. Maladie ominganga balembi. Ozobota sans trompe. Opération sans cicatrice. C'est le Dieu de combat. Qui n'a jamais échoué, le Dieu qui n'échoue jamais. Boyo kalisola Jean-Baptiste pour boyo cavalier à Liloba. Ah, bon non amen mon quoi bien comme Zambi. On a besoin amen mon bouilli. Et ça n'a pas nkibu. Pour nana émission na frère Lekechu. Je parle de la part du Seigneur parce que takaka Karine Kalambay quand même. Il faut minimi mamba nzambe. Boyo kapona kozanga nzamba combat parce que Jean-Baptiste abanda aide à kosambela. Mais tellement il qui combattre était, il qui arracher libala na été, il qui arracher bénédiction na été, il qui arracher musala na été, il qui arracher ministère na été. Pour kosambela suki te kana okumisa nzambe na kosenga nzambe sunga nzambe pambola te kosambela zo continuer pe oyeba ozalaka nani. Tom su yozo senga nzambe libala nzamba zo mono mbwa na miso nzambe mbwa bala kate. Nzambe pambola ngai. Nzamba zo mono sirène na kati ya mai, sirène na pambo marate. Mais si tu connais le Dieu des combats, a ko révéler yo ozanani. Famille na bino ba sala nini, ba problème ezo komelo source nango ezanini. E rekoye ba source directement au télémisiko au bandiko annulé. Makambu nyonso baloba ba signature nyonso ba signa na keko efasa nguna makila Yesu. Po Bible lobi minu ko kanga eza minu elie manga. E rozo sambelo zo zong sanzambe na maloba ni nzambe na bakisite. Bible munte lobi minu ko kanga ya minu elie manga nzambe na boma mutute. Malédiction papa nanga na bomo inanga ekoko kisama te. Na ki pa na yeba kite yango na ki sous de malédiction. Po Bible lobi malédiction ezati na 4e génération. Ngana za la 4e, na za la 3e génération, na za la 2e. Makambo papa nanga suki na ye ekoko melanga te parce que ngana za sanctifié par le sang de Jésus, le sang qui libère. Okolekela wapi? Okolekela wapi? Okolekela wapi? Pona tinga boy. Na koyeba français na ngate. Na internet. Ata kutu ya mamile la ya internet. Non za kaka numéro 1. Ata o ignorer parce que ato yena français yena anglais yena kiswahili yena chiluba yo la lingana la mkina menu na binzambe bible mtolobi to kozala mituka simikila te allez faut différence ezala na lingala nanga ngai foka wana bobundani na ba français na bino bozaka nasima na mulongo ozala 2e ozala 3e ya problème na ngaka problème na ka numéro 1 parce que mam na loba nga pe no yi banangati nazo inventé pété tozonga ka na Bible et Bible lobi tu es derrière ta parole pour l'accomplir nzambe yo faut accomplir yo bakinga na ozamutu na ozamukila te allez tu es derrière ta parole il faut mona na miso batu mukili témoigner il faut différencier ça là différence yango bomona ka ba journaliste ba yana ba poto avanga mais bota yanga ndenge sagyo nzemu mukili telemi c'est ça la différence. Oh yo biso moto nous voyons des fruits. Dorotika nzambo te parce que nous voyons des fruits.
Makambozo ça les omonana. Comment to kokyotika? Ce qui to kena mukilinda muto raisonner tikana ki obatama. Quel que soit ma problème biso to rozalaka wana parce que nous avons un Dieu puissant. Bino so bocho lela wala baron ozomona na tena internet la baron na sili mais eriozo baron na sili ngakuna na olala na malili na olala na vie eriozo baron na sili ngana na séminaire erio ko to na internet lo baron na sili ngakuna na za na permanence donc eriozo lo baron na sili yozo yebate donc na royaka na ziki si internet o asimba kisi nzoka debiso to simba pas zenga mambo kote kuna soko simbi mtako ya kolongolwa zate diable ko lekate ata papa bota yo kuna za faible ngande na bota ina lobi malobani ya roi mpepe kuna eza et pas final nde côté biso to kendaka nde côté to vanda to sambela kaka ya kofuka makulakisa na nzambe sinya ko mikitisa nzambe yo vanda yo tombwama na omona star fuka maso na fuka nzambe tena fuka me n'importe maman na fuka me ete pour nous les nzambe t'as la différence na fuka me ram tout me na fuka me la kayo nzambe il faut que tu fais quelque chose hein. Et le rôle Nzambo azaka fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Aza obligé. Et Nzambe na kosa mutute na Bible kosanga. Ba Moïse na nyoso kosa bangote. David abimina basi na basi ya ba garde corps na ina suka nango benge l'homme selon ton cœur. Donc quel que soit problème nanga, il faut qu'on la voyant héros. Quel que soit il faut nazara numéro 1. Nzambe quel que soit ma benanga. Aussi longtemps que ba David basa masum me ba benga ba voyant héros. Ba Eli, Moïse a remis na souka à perdre condiment. Au lac dit que Moïse au côté à Canada. Mais malgré bongo, à Colinanda kwa Pharaon, mais au long il devant Pharaon. Donc pour nous relobaku, eza malédiction ou tena libota ngana kolonga libota. Eza la ya bakoko, eza la mibali na bimana bango. Ngana kolonga ngo parce que ceux qui Moïse a Colinanda kwa Pharaon alonga Pharaon pour zaki na lilobana. Et moi je ta parole. Bat basimba kisi balala na kisi na coussin absolument kisi n'est pas nganga la na mtambeto ngana la na Bible donc ça veut dire que top tozonga kuna toi la émission tozonga c'est Karine Kalamba qui prêche hein tozonga la Bible voilà moi ce qu'on a émission nana besoin amène mo boye et ça ngaba yeyeye pour na comme ko chité to comme na suka o ezaki ka juste pour na yebisa bino par rapport ya valeur à liloba parce que il y a des choses to lobaka o yebi valeur na ngoti nga Karine na ba Karine mokonzi munoko ye mokonzi pe maman na kimia pe général mokonzi on passe à kufa mokonzi oh c'est quoi ça nga Karine Kalambai na bibomi yana mamsubu muna nga na lobby mais na kindaka ko sambela na neutralisant eza lisusu na effet et comme il lokola parce que sur lobby likambiye ba quoi graine oloni mbume bima le même joté graine ce que loni olona on lelo même mbume que bima après 5 ans mbume que bima après une année et après 6 mois ça dépend il y a le graine ni olona ki il y a ma pela ya manga il orange il y a ma desu ça dépend il y a graine. Donc pendant le bangana ça rassure na lobby likambo ata na lobby na internet ata na lobaki na distraction na rokota na fukami na hotelema na neutraliser le lobaneza na effet eza ni les sans effet au nom puissant de Jésus dans ce dernier lobby au nom puissant de Jésus comme ce que ça likola comme yeso ezate donc pendant le baki ido mu pepe ekei Anasi sa Jean-Baptiste, beaucoup mieux soifé yo kalisolo moi ya Jean-Baptiste. Kitoko, c'est bien. Bon. Nde siko yo nde nazo yebisa bino. Komi na suka. Bon mona puissance à liloba. Jean-Baptiste a se retrouvé na cachot. A se retrouvé na cachot sous la malédiction ya liloba ya Jézabel. O ala kelera prophète Élie. Que prophète Élie lokola bomba prophète na ban akoku fara na épée. Lokwa ya bomba na épée yepé fa ku fara liwa ya épée. Jean-Baptiste na esprit ya Élie a se retrouvé na cachot. Pour bon na puissance à liloba. En fait ba esprit et yebanaka. Yango bon na ba film mususu omoni mutana 666 ake kokuta na peka na muta 666. Biso bozo monango boyete eza spirituellement.
ba esprit na ba esprit écoute na soko za na esprit de mort oza moi si et comme mokaka et pas mobali ope azana esprit oyo e ko accomplir mission donc mobali akoboma oyo yango bomona ba dégeza ke bele mobali abomi moi si te eza faute mobali te moi si peut-être aki esprit de mort kozanga ko yeba nzamba komba esprit wana il faut esa la contact na muto ko accomplir mission pour mission na bango eza yo il faut kufa alors il faut bango en fait mon esprit c'est compliqué hein. Il faut rappeler quand mon esprit ose la remplir du Saint-Esprit pour comprendre parce que na nenga mokili ba mono di boma ba tumsu ba sangata karina bandi boma ta mambolo ba yi ah mambanza mezara bongo eza lokoko komi liboma lokoko komi kizengi lokoko komi dépasser oui mambanza mbia ka bongo c'est compliqué donc roi à Bali nabosani kombo a roi ngo putain pour na Bible até je crois que ba Bible ba comprendre mon loba ba roi à Bali moi c'est à roi pour bon na malédiction ndenge zalaka moi c'est à roi na fête moi na ya moi c'est à roi zobina a sepelisi mutema roi roi tali mwana mwasi na ye ayebisinga senga nga nyonso kosenga ata soko sengi ndambo ya ki royauté na nga ya ki bokonzi na nga na kopesa yo mwana wana kimi mbango epa mama na ye bomona ba esprit ndenge eyeba en fait ba esprit ezaka bien organisé hein ba leki na biso bato tozana misuni biso bato ya cher ndenge to organiser makambo lobi na maka 7h na ki rendez-vous bango ba leki biso bango ba précédera biso ba esprit ekendara devant biso parce que esprit e monana te ba précédera biso. Donc yo ero préparé au lamka 7h yeba ke esprit azade ana 6h ya se azozela yo yango mona ba avo bima il faut ko sambela oyebite nini okuta na on apporte nini okuta na on libanda toza toujours na émission donc moi na wana kimimbango akiyebisa mama na mama roi lobi nde na bini na sepelisi ye na senga nyonso na koki kosenga akopesa nga ata na sengi katikati ya bokonzi na ye akopesa nga esprit ya épée ezolanda Jean-Baptiste yoka mwasi ya roi ayebisi mwana na ye senga ye mutu ya Jean-Baptiste na plateau bapeso mutu ya Jean-Baptiste na plateau est-ce que bomona nde malédiction échanger ba forme bomoni côté eutaki pa Jézabel alakelaki Eli a matilo la esprit ya Eli côté pa Jean-Baptiste se retrouvé na cachot esprit ya épée wana ya liwa épée ekoti na nzela mwasi ya ekoti na nzela ya roi mwana ya mwasi ya roi asepelisa roi na kobina po roi akoma na niveau ya kosenga mwana wana nyonso kosenga nga na kopeso mwana wana pa kokeka koloba peke papa pesanga voiture pesanga mbongo pesanga boy mais mwana wana po mona ndenge be esprit organisé esprit ememi ya kekotu na mama na ye mama se rappeler que mama ayebisi mwana senga muta Jean-Baptiste roi po balobaka liloba eza alliance soko sur lobby etikali moyen roi étant que roi na ki bo continuer alobaki na mwana senganga nyonso donc jamais kokola kisa mwana na ke kote on a calé et loko sengingele ki munene il faut la kisa mwana na ki bo konzina e atinda basoda bake na kasho bakata Jean-Baptiste atinda basoda voilà roi Hérode ah là là je bénis les seigneurs hein? Donc n'a pas joué vraiment ton ceinture que toi na basali anzambe c'est pour cela na lingabino se bolobina yo ki rabino do roi Hérode. Donc, pour nous quel que soit Jean-Baptiste, tu es que mais tellement il y a qui combattre, il y a qui nzamba combattre, moins à neutraliser parole on a balakela qui a malédiction ezala quitté. Aya pe na faute te po balakela qui était ayeba quitté. Yangwana herbiso to combattre ka to neutraliser na maloba ba koko baloba, na ya ba papa, na maloba o yo moko oloba sans les savoir. Peut-être yo moko zomi maudire sans que yeba. Yango erto sambela to lobaka na volonté nanga, pe na nguya molimo santu nazo kende ko boya maloba nyonso na loba o lelo comme tangisanga mai na misu. Et l'oronyon son asimba sans les savoir oh les comme linga malédiction. Mais tout on a la ka oh les me milanga botutu. Nini oh yonyon son aliaka. Ezale kota ki nanzela mai. Ezale kota ki nanzela ko embrasser nanzela ya rapport sexuel ezale kota ki nanzela elamba muningo lataki. Ezale kota ki nanzela mbote total na ba film oni mutu mususu atali okabwe mbama ko envoûté yo.
otembolika onyati mai ma oboyebi te mai wana basela ki yango nini. Donc yango to sambela to lubaka na volonté na ngape na nguya molimo santo. Nazokende koboya. Esprit de mort. Nabo yango au nom puissant de Jésus parce que liwa mususu eza yote liwa mususu eza ya mama na bino mais tellement ça na makila na ye yo pe oyebi no combattre yo yebi ka nzambe na kumisi nzambe pesa nga diplôme nzambe makile bomba osimbi nzelo okay nzoka parole wana ezo senga nzambe na kumisi te parole na Paul elonga il faut on neutraliser on te kana kombo nga na neutraliser on na kombo na Karim Mokonzi te ozo neutraliser ozo kende ko boya osa ba geste ozo kende ko boya alliance nyonso bakoko basalaka oyebi bakoko na biso ba chef coutumier babanda ko teka mabote po bomona valeur aliloba ba chef coutumier pona bomengo na bango ko yebisa pe bo pesa ngaki bokonzi tina 4e génération nga ba bando botaka te yo ya batu innocent c'est comme ça ane koko no ozalaka no te mokola kaka boye oh alliance na liboko zobota te na ignorance chaque dimanche yo wana na église nzoko nzo bete ke kano eza nango ka ya église te ezaka kokumisa nzambe te ka ya offrande te ezaka kolela te ezaka ya otelema bunda olonga okende kwa rache mabota na yo nzambe nga na boma mutu te quelque soit na longola ka bazemi na boma ka bato nzambe na sengi bolimbisi mais oyo nyonso ezosala ke lelonga na bota te au nom puissant de Jésus ezala mutakanga mabota mama to papa ezala nga moko sans le savoir nake ko boya nake ko zoma bota nga ezala ba chango na kati ya mai ezala ba lona yango ezala ba kangango na bouteille ezala wa et puis au komona il y a des choses qui se passent hein. Il faut zara na miso molimo parce que nazarasyon na teibwe omoni pe diable pour na envoûtement omoni kalobi ba sali mission bon moi nte karina comment te ya po asila ko sila kati na Yesu nde koto mouvement ezali yo soko za na succès sans Jésus c'est zéro. Pour mon avantage à Rosanna succès avec Jésus. Nazana succès à 100 français. Nasali succès na musala o ezo senga ba diplôme et senga français et senga mayele. Nga sans mayele ça français mais comme j'ai Jésus, tout est possible hein. À celui qui croit. Naza numéro 1 na musala na nga ton fait. Pour mon avantage à Rosanna Jésus parce que même si Rosanna mbongo sans Jésus c'est zéro. Mais quand on a piaqué en est un compte sa banque té na lupango té na voiture té mais j'ai Jésus j'ai tout. Quand on a Jésus on a nyonso pour azana nzamba ba miracle. Bible ngomo que le Bible voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui ont cru à mon nom. Il y en a lik combien nzambe ils en a lik c'est comme fongoli na lik 1 c'est comme panza koto yo Bible. Donc ngana zonga sa nzambe na maloba na ye. Donc na ngana tina français te. Na zana tina ba diplôme te ko yela nga kutu te nini te. Te. Yo na français non na diplôme no. Oh yo sala. Nga comme na Jésus no sango bien makasi. Pe yo moko lobi ke fi azana kiss. Yo lobi ozana zana kiss nga kuna na odenda nga. Po na yebi ke yo lali na butunga na minuit na lamki na nga. Na merci Seigneur. Ah, différence il faut izala. Kozana libala sans Jésus c'est zéro pour ça kozana Yesu te libala na lelo la challenge to betelo mi lolo lobi ko kufa nango lisole tikali kana balaka mais ça kozana Jésus ata mobali yake yo kana mabolongo na si yo no lalo la mke banjo combattre nzambe nake ko frapper d'aveuglement akoki ko mona mwasele kingate parce que Bible nzambe yo lobaki nazamu panzi ya mikuwa na ye donc il faut zonga place ake nake ko tien compréhension nake ko tchabango trouble na mo si bakoyo kana rate akozala na kimia te akozonga on non puissant de Jésus na rache mobali nanga nake ko rache na bendie na botel place ça na ba wana seka mbali ye yo cheka makolo na citron o swani sete yo sona rana minuit na nzambe wana yesko azomono yuma kefiana tika nando oko sutu kama mama mobali eka ye moka fukami kaka chérie je suis désolée tu es la mère de mes enfants au sutu kabi contact cadeau yo so sakana na nzambo ye
Nzamba makambo minene. Yango bomona ngata internet eziki bat balobi ba voice maté kiti ba vidéo na vanda kana oseka. Po er bat balali maloba nyoso bat balobi Karine wana komona toko bome ngana lamukana butu retour à l'expéditeur. Mutu nyoso bina kokufa na kokufa te. Mama nanga kolela te. Ba parents nde ba kolela. Retour à l'expéditeur ye mta kokufa sokaza mwasi. Mobali ne mta kokufa bana ne ba kokufa sokaza mobali. Mwasi ne mta kokufa. Donc retour à l'expéditeur après bomoni lobi kimia o Karine Simba ki cité. Tous en à côté, mon boy, tu as la clé, mon boy, font passe partout en fait. Claire, c'est le nom de Jésus. Il y a un ratraté devant, combat, il supporte les athées, barrières, les athées. Mira Jericho, les okoya. Donc, si on kolengi sanga ke yo nani, o uti wapi, ozana nani. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Donc, ato yelinga oyo succès yo kana combo c'est na kana assurance azakati na na mono mukie on bomoni o Karine banga batute te na zande na assurance à côté na simbama na banga ka batu mais c'est ce qu'on a mis tali na ndenga ki spiritualité na tali oh mais moi je Jésus, moi j'ai un Dieu puissant, les tout puissants. Nata est-ce que moutou azana nini? Ah, comme on a koyeba na relation, na touché. Et puis tu na souko ko comprendre que nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance par le nom de Jésus. Chante allez, alléluia, allez. Ya soko yebi nzamba komba o baswanisa mobali te baswanisa mwasi te batungisaka bana te o mwana zameli na classe te bana ba otungisanga obeti mwana obenga te na nzamba komba oyo otalobi mwana ote oyo eza ba problème à famille oyo eza siko esprit ezolingela elisange côté à travers bana mwana te ozina mwana bwaki na JCC kuna ki ozwa enseignement akola o ba bengi ba JCC c'est jeunesse chrétien combattante. Donc eba che combattante eza tozo bunda. Parce que bato basala biso mabe yo kozela mabe no te o mobali wana salinga mabe mobali ya batu te makambo famille na yo bato basala biso mabe ezaka ba parents na biso ezaka ba famille na biso. Yango ko kababi o bata mamo langi balinga batu te eza balinga batu te eza bata mamo langi tozwa mate ya combattre en comprenant que même maman botio akoki ko boma yo même yaya na yo akoki ko boma yo alors sentiment ezalaka te biso kuna sentiment ezate yango bomona nga même soki naza même na maman nanga ali mambo nzambe soki mambo nzambe ta fongoli porte na le dehors o bengi na téléphone o yamote akoyi biso Karine na kota li felote pona botaki yo alors ko yela nga distraction na ndako te ko yela nga nini te soki distraction allez o kamwe maman obi oui awa soko zana nga veiller prière ma bolongo na se jeûner prière nzamba sala soki moyen te donc au sentir que yo mo vendre tali oh mais l'histoire Jean-Baptiste na si déjà te aucune distraction hein. Ozo senga ma chérie l'histoire Jean-Baptiste. Jean-Baptiste na si. Na si ça qui prenait nos valeurs à liloba. Yango na lobaki. Jean-Baptiste malédiction ezaki ya yete ezaki ya Eli. Balakela ki Eli okufa na épée et pas Jézabel. Jean-Baptiste est tellement abandonné qu'on semble mais ayeba ki nzamba combattre ayeba ki ko combattre te pour neutraliser liloba wana et comme ni les sans effet tellement ayeba ki yango te Jean-Baptiste akufa ki na mbeli parce que roi atinda ki bakata mutu na ye bacha yango na sanya mbele pour apesa mwana. Donc on va que liloba wana ekoki samaki ya kufa na épée et koki samaki parce que Jean-Baptiste aiba ki ko bunda te aiba ko arracher te aiba ko neutraliser te aiba ki ko sala retour à l'expéditeur te yango na to baka il faut ko sala affermi donc il faut ko sala ba affermissement ba ko la kiso comment ko combattre au monde ozo combattre na Bible place nyonso zo nyata ezalo ki oluka musala il faut rappeler nzambe bazwa kaina maloba na ye po nzamba sala donc place nyonso zo nyata otali pa ke ana yo luka musala bon olobi Bible lui place nyonso tokonyata épée sameli biso au nom de Jésus. Au prendre possession. Au prendre possession. Au prendre possession. Hein? Nga erna ya RTGA. Bon Luka, muta sa l'émission dimanche au viendra popol mpasu la tika. Bobi na kuta banani ba concurrent. Nakuta ba concurrent nakuti ba komba ba vie na ba Jacquindala botaka niveau vie na Jacquindala aloba ba Kiswahili ba Chiluba ba français ba anglais ma mbele asala pe kombo ngasko Karine Mokonzi non na sala na chaîne loka ya RTGAT
Nana CVT. Oui, CV. S'il vous plaît, CVT. Maintenant, on va vérifier Madame Christelle Anna Bomoy. Na RTG a sans CV. Oh, yé salamate. Na niveau RTG a nan ou ba engagement tout monter sans CV na mutaliboso na témoignage. Sans CV. Nga Karine na sala casting te et sala marate. Parce que er na niati na RTG na binzambe faut différence ezala na biso batu tondimina batu banzimela ote. Na prendre possession ya chaîne oyo. Na neutraliser nyonso eza diable nyonso ekosala ke bazwanga te o nyonso akotelemela nga quelque soit français ba diplôme na bango na neutraliser bango donc wana de na neutraliser bango na minuit et na ya na 7h parce que ba conquérant na ba ina ba veste na ba cravate na ba chemise française kaka non tu vois cette émission il faut qu'on change de conception parce que tu vois ces plateaux tu vois la vente nga kuna na kaka na lingala na mutema na kaka nzambe la Bible dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Donc, bitumba, télémina, ba français, on a ba cravate, ba kolonga ngaïté au nom de Jésus. Wana kuna français obeta non, madame la DG, vous voyez, il faut qu'on change le concept, il faut que, tu vois, il faut qu'on décore, parce que, tu vois, nga kuna na zakaka. Nzambo kosa mutute na Bible. Bible lobi. Nga na zozong saka nzambe na Bible. Na kenane musikate. Oui, puis ma conquérant dans les bananes, bah viendra ba Jakindala, bah la tortira. La tortira est assir, non comme bonnet era nani. Yesue, na comme bout sans batakin sans. Ah là 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 là. Oui, puis la tortira ndako ça na Mirador, comme bonnet akaisu nani. Ah là là. Ah, nzambe, boy denga bino boy ba nyoso ko boko melanga komba la boy denga nanu. Ero na kini bangungi biso to na bangungi te. La tortura comme ni akanani. Mariana la tortura. Ah, merci beaucoup, je vous aime trop. Nalinga bino makasi. Mariana la tortura. Jakinda la sœur nanga nani. Sœur nanga nani. Oh, asala nani. Sœur nanga Virginie Manganga. Nana nyoyo. Viens nanga 33 chitenge. Pour viens nanga 33 chitenge dans l'émission Boutou mais ba suspenda que émission na esko babi émission dimanche ba luka mutuni ya bando sala. Viens nanga pe 33 chitenge pe. Aki nani susu. Aïe aïe aïe, nani susu. Ba journaliste ba ki ata ba 10 boye ya ba combo. Voilà na o mobile ya sala dimanche na digital. Aki na ba problème na digital yé pa ki code sa dossier. O mobile ya na sala dimanche na digital wana. Pour les lois matéya, les lois kofingate. Botaka yepe, na ba veste na chocolat yepa côté ici. Nani susu nsamba lola. Ser na nkuno ila madinga yekutu ba benga kae ayaka kutute. Po ba benga ki ba on peut ba professionnel na nenga mabete. Ba kombo na tanga na ba penza ba pro. Ba vandi sa pe kombo na mambo musala na sko serana pe Mariana la tortura na Mirador kuna pe mbilinga more kotaki dossier ne payé. Donc ba on ne fait pas ça sko ba yewana. Nebisabino, plateau RTG, inda na bango nyonso. Il est très kanga. Il est très na mokili. Entelo na Yesu. Na ganya bango. Oh. Na zabe sanu makambo eza mambo molimo. Na mndenga mokili bo inaza nga il est très. Mais na ndenga ki esprit entelo. Na ganya. Na sexe bango te. Bakanga nga fi akisi. Mwana impoli na ganya. Po bango ba ya wana casting. Ara Mariana boaka talon a lingi kabelo penzo senti que kabelo ekoti faire makasi ba lingi kabelo sali roi ba boucler ba nzamba lola akiti na jipa contact kabwe na loboko paka contact boaka saka Gucci nga kuna pe na ina ba basket na nga comme dab basket na kola na boaki polo nga wana na ina nga mais baso la skona madame Christelle français banzo toka vient na ngama obepe aka na Mirador pe ya mobali ayaka aka moi
akamwa nzambe epe na loba ndenga za ufingi kumbone nani aka pe na mirador ando sa émission ya dimanche aka moi teint clair boy moi boule boy aka moi teint clair moi boule boy vi yangango yepe yepa yaka azalaka na bisabino yindi siko na madame Christelle na table yesenga français bo discuter bo pia ida émission ba tout na mtu yo lingyo sandeni casting pe zawana annonce des annonces ndenge kaka émission ezala parce que les émissions moko ba ndao sala mais ils font mutasiko sala ngoko changer moi style moi nini mutu na mutu kaka non tu vois madame la DG j'ai amené mon cahier des charges tu vois il faut que il faut bien décorer les plateaux et puis il faut qu'on mette 2 chaises ici moi et mon invité principal et de l'autre côté et inda mabe nga se komi tourna nga na seconde mtaki osuba pour français erane yate nkena ngo suba mutu mso aleki non madame la DG na bisabino ko RTG yinda casting nambriye nga na s'expliquer te tozongi comme jour à casting jour à casting Nathalie kaka na ndenga ki musuni no ki somo na bi wana na ba grongolo ba ke odundanga na ndenga ki musuni no ki somo mais ndenga molimo na bi te mabuka na daya koti sin casting ba 10h ngana ya 12h ko yaka na ya 12h de garde na porte azo bisanga casting ese si la ki kutu batu de ada bazo monter kutu ba image à casting pour batine de la DG kutata la donc ndenge za boye ndede ya casting esili yo bozote yo kanga pesko complexe coaching wana sko molimo wa diable molimo wa faiblesse na komi banani bayaki oteba obozaka na bonjour na bayaki mena bilongi mo asika 4 lisusu ye lelo tebi ba komona bonte monte mebeti singo yo kanga basala ka pena TV oui basala na TV et bango kutu moko zaka na chaîne Serge Kayembe moko na sali casting te na s'expliquer te et pas madame na ya na jour nanga ya sanko benga sans sala rendez-vous na madame pour na binga pa vala kende et na lieli yango na jeune et puis jeune yaka te ke olala nzala jeune yaka to lala nzala yana ba jeune sala makokyo ba nzambe tala mbetu na bino mo boye baka na kini bomoni pese mbetu na kini na kini melokwa na poto me na kini mbetu na kini na tiki mbetu na pia patsa mbongo etoko ekoti na chambre nazolala na se pendant une semaine nzambe na tiki mbetu nanga non lala na se bible lobi l'humilité précède la gloire nzambe nenga na mikitisi na sebo yondo otombolanga nga na se yo sala na se privé non lala na mbetu te nzambe nga na se parce que nzambe pe ya ozo senga epe foko tshaka nzamba na épreuve eza peut-être que kosenga ko lali osengi te yanga na ba refo ko tshaka badim il faut ko sala alliance na nzambe po o rappela ke indelo nzambe kanisanga nzambe bona bi nzambe na tiki mbetu na nga na zolala na etoko na se po yo o sala na lala na se pendant une semaine na kenda RTG ya 100 kobenga na bike so na kuti madame Dieu merci so pe na kuti etena yamba merde na kuti pe madame azana mona madame na moni pe madame Karine ça fait longtemps pourquoi tu étais absente non mais non madame ebini madame Karine dis-moi un peu explique-moi est-ce que toi tu veux travailler madame oui cahier des charges nzambe yo se mono sa cahier des charges na munoko même si nga zonga kendo sa cahier des charges na raisonner c'est na zongi boy quelqu'un qui est aller sans retour na yo kuta dia ba chemutu na ko mikona ngabi non madame cahier des charges nga na linge mission na ngeza boy madame yoka na linge mission na nga na bandoza boy na plateau na zana invité na nga ayepe na ba mission ne ba oyemba so ba banzo bina pe ba oyemba nga pe na temi na bini so pa so yemba na oyemba pe na ye émission na nga sko na lingi ezaka ezala vraiment propreté ezala lixité na lingi ezala kwa wenzi en fait na lingi madame abi émission ezala kwa wenzi wana eza kombo nini ongo chango star de nini star de plateau des stars ongo chango habité madame il fait la gare centrale les arrêts batios ba kitarawana émission fait la gare centrale les aloyenge mutumo ya koti na bando na ba gâteau na plateau to solia to fungola ba champagne to bina dans gare centrale loyenge émission ezala kwa wenzi madame abi bon ebi keza idée Karine
Ah, émission bongo na kinyezaka, t'as na batélé. Mais voilà, madame Toza bateli bosso trop gagner ma chaîne belé. Ok. On va t'appeler Karine. Eh! Des mots pas là la raté. Madame Obi, non, dans la tenue sur la côté, il des charges dans mon il y a Karine et Zawi. Madame la DG, ouais, il y a cahier des charges à Karine. Oh non, il n'a pas de cahier de charges, mais comme elle m'avait expliqué, j'ai vite compris que ça va bien se passer. Madame, Wanana ni Karine, oh, c'est là qu'on a internet. Elle dit de n'importe quoi. Film robo écoute ou du écoute n'engazana écoute comme mal répété dans ce cas RTG ayo beb ça répétition. Madame, comment tu peux dire ça madame? Oh yo ebiete. Yem tu bakanga kama kama ya sœur Marie Misambus. On a été na ba TV. Oh yo ebi la fite. Ah ben banana ba musicien problématique madame donc imagine na RTG ça peut pas coller. Madame a dit non mais quand elle parlait j'ai trouvé quelque chose dans elle. Donc il faut que c'est elle qui va faire l'émission parce que la façon qu'elle m'a expliqué. Non, je l'ai trouvé intéressante. Eh, Nel Sabino. Madame a yindi c'est là-bas en français. On a discuté en français. Est-ce qu'on a katana pour baby cat? Français mbilinga. Inda bango pe baka. Wana sko bat bo télé milanga et aka bato ba na RTG o webti nako kala baran boni. On sa bien. Bo se kaka bo kanga ba photo me ba télé milieu. Ba télé milieu. Pour mon ba demo. Soko zambambate. Soko zambambate ba demo ba olembi. So sko net biso pe bo. Combattante JCC. Belonde ba kolembanga. Ba télémeli madame ba intoxiqué madame. Merci madame parce que non ndenge zana Karine akoki kolekana direct te Karine il faut tourner mission lelo to 8 ans kota lango après et l'équipe parce que yaza capable de koloba likambo mususu na antenne et créer les biso ba problème. Yete madame. Mbalama encore balobi bongo yaya ce mono ye dimanche obenge invité nabi ke mission ngali boche invité ngali boche za ka JDT dimanche pe na lata chemise ta kanga na ta no ba chemise te na ta chemise na ebi na eba lisusu na pantalon na mo ya tisi ya rose na ti talon na ngana sali pe suki na bengi pe ba invité na ngana efsa no ba invité ba ya na koma na plateau chef Azoé Bissanga, madame, DGT, madame Aïté. Chef Azoé Bissanga, que non, Karine, ou les en direct, c'était, il faut que tu tournes, totikali kota lango, et les cas dimanche, il y a dimanche prochain, les locaux, les kati. Bah, ya, bon, mon andenge, combien ils ont changé ma forme, Ezaki qui a resala été mal répété. Madame a insisté. Et comme il se a coquille sala direct. Si on a pété que combattante, na lenga raté na zone asimate. Pour bilo que bon ozo panique. Et bien bon yebisanga to comme erni. Non ba émission na 12h40 to comme 12h20. Na tche maquillage basim na lati micro déjà na nzoto ba tchenga micro na chemise, na koti na poche simado na mati dia na talon. Na beta ba défilé déjà na plateau. Chef à côté Karine. Aux en direct na antenne. Il faut tourner. N'est-ce pas, nous avons dit que katani. Mais le coup, la naza na assurance à côté na simbela na bité. T'as des mois limitation à l'inga limité nga yo. Malgré na jongle bitumbo na bundi ko tuna ba journaliste a combo ko tuba bana. Kaka lelo déjà sport ezoleka. Sport ezoleka pat boze l'émission à 12h40 to comme 20h ba mon émission les katé pour les dimanche wana. Nabi na lobby côté loroté nabi merci chef mais kaka wana na plateau chef a pesi mkongo na côté là na toilette na ke ko arracher mission nabi mutu nyonso voix nyonso ezo telemelanga pona salate na ke kozwa épée céleste na ke ko kata mungongo ne ko bimate oyo nyonso na arracher no ba micro nanga ba micro plateau côté ba bombi yango po lelo na salate na arracher yango na semango na makila na Yesu ba invité nanga place nyonso bazali émission oyo kombo oya gare centrale mutada na arracher na semer na na salle la prière, na si sa prière, na bingi, madame, moi je suis là dans 5 minutes, il faut que je commence, ma chef, auto côté na bureau, et bien, sinon, moi, ça direct, exacté. Pour oyo, kake, bah, tu n'as pas qui va recoller, mais ceux qui sont à côté, là, et ils ont qu'à vaincre. Madame Alobi, Karine, nga kombo na nga Christelle Mouabilou, RTG ya papa na nga mutu na lobi ke okosala direct. Ok, madame akatenga téléphone ba. Madame abengi ba chef kuna. Nga mutu na lobi asala direct na ali boso télé nazo zelana mona Karine. Est-ce que bi que avantage nzambeza kaka côté ba humilia kiyo, nde côté ba kobetelo maboko. Kaka chef ayele nga message que yo moyo ça les até, tu peux pas passer à l'antenne, c'est impossible. Kaka les mêmes chefs aya ebisinga bon.
Madame la DG vient d'appeler, hein. Matana plateau, bonga, meka na son micro, meka. Oye bika tsamte bana bia. Bolimbisa na poto baganga rate nzambe. Na bitala nzambo yo. Kaka kote na zaki midi, kaka maloba, kaka mutu ayele nga message na osala te. Ndele même mutu, omanya avantage nzambe. Kaka na libala wana bazo seka yo. Abota kate. Kaka bato ba sekonde boyo bimiso na maternité. Kaka kote oza humilié nde kote okozala élevé. Avantage à combat spirituel. Oh mon biso toyebi makambu tozo sala c'est parce que tozo mona nzambe wana yango tozo tingama. Soki to ande ko mona te nombe to changer cop. Soki bon moni ke Karina ke mikolo alimwe. Oh Karina biaze pa mama bango ensemble c'est parce que tozo mona makambu zo sala. Tozo tala ke trotika e poto kende wapi. Poto ki me pa nani. Nous voyons des fruits pardon. Nous avons des preuves. Tozana ba témoignage ya makambu nzambo azosala otala pe yake okomi kote o famille no ekomate yo komi pona nzambe wana sikoyo totika poto kende wapi poto luka nani tozana ba preuve tozana ba témoignage ya somo makambu réel lisolo tendo te makambu s'est passé na ba vie grâce à nzambe kote ba porte nyonso okanga na yesu ezofungwama na sala émission eleka en direct na sili se émission nga mona vandi na bité non ko zonga ndako te na keno adoration na ke ko adorer nzambo yo ba téléphone ebandi ko sonner ba yaya na nga o ya télé o nyonso o ifaki ba sala et comme moi na simbikisi hein est-ce que moi na net nga na niveau na nga na kotisi CV na nga est-ce que ba kokozo moi na na temps normal est-ce que ba kokozo moi na ponga batika nga na CV na moi na CV nini mamba yeso za mamba CV c'est compliqué en fait hein mamba yesu ezo senga diplôme te ezo senga nango ozala na français te parce que malédiction ezala na limitation te atoza ministre soko za na malédiction okokufa na kiti ya ki ministre na pour malédiction il faut ekokisama mais soki oza no pe lo côté oza na yesu oboyi malédiction o neutraliser yango oza elo côté okokoma ministre avec Jésus mais soki oza ministre sans Jésus oza toujours na malédiction c'est zéro parce que à tout moment diable en Lucas zoyo akozo parce que tu es maudit oza na sou ya malédiction et soki oza na sou ya malédiction Dieu peut rien faire il faut ozo conscience o lamuka o reconnaître et à lokola soko finga ki muto sali muto pasi il faut avoir conscience ya que maman limbisanga pona sa ki opasi alimbisi yo et pas nzambe pe rabongo il faut yo moko avoir conscience o lamuka ke o ezo komelanga na za wapi po ba te bele ba na distraction pour azo sika mais o seka lelo zo lia bien on a ba voiture on a ba ndako lobby na yo ponga malgré succès na ngo malgré na numéro 1 non c'est quand même on sait que moi mobimba te na koko seka 20 jours 10 jours na mi boaki et pas nzambe na limona nous na binzambe na se privé dans sa vidéo te na ko sa l'émission te mukile lo bakia na sili na zinda mais na se privé nzambe po yo il faut ça les langa boy parce que problème na biso ezalaka to luka nzambe ka ere yindi orkete nzambe fo ozalaka na ye déjà pour ere ko yinda pe ay bakete o azayanga ye fo ekomelite ya le kaboy parce que ce que zo lukela nzambe po ça les femmes on a pas intérêt na ekatina yo il faut mon intérêt na c'est les longs na banga le so na nyata poto nzamba mon intérêt nzamba tali karino azara na kini ana papa te ana maman te maman banga te yaki na téléphone mais e simbati te moi no anyata na poto na komi poto nzamba tali te moi no anyoka mate moi no na pese na mukanda no ya moto nanu atambola na Europe mobimba pona mona grandeur na air na tamboli na zongi maman na 25 bi Karine on nzamba saleli yo yebi batu basala ba 10 ans na mboko sans papier yo yebi yo nzamba saleli yo ale yo mukana yo préféré no ka o filmera no ka ba concert o filmera no ka ba boîte inda ke mati mukolo moko to ko vando filmer o filmer adoration yo ko filmer mateate après mukolo ko yindele o yeko lelela nzambe na musala no zo sala intérêt nzambe zapi ah oui il faut pe otala ka intérêt nzambe faut mon intérêt ne peut pas sala na talinga bi heureusement que nga mama botanga source nangeza ka bien racine nanga mama nanga moyo na mona na sambela ka buka malédiction na yenano erazo buka ya bukina ya biso heureusement pe biso mo bana to timba pe makasi to mi boira pe pa yesu
Donc ngana zana oh malédiction papa ya mama o ndenge biso bangale zaka o te mwana suwa kende liboso oh batata mwasi bapambola oh bakoko ba mama kulutu bapambola yo pambola nga yo oza nani parce que Bible lobi maudit l'homme maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Oh te biso na famille biso to sala boité pour papa lobaka avant kufa papa za nani papa za mutu oza sous la malédiction. Siko muta bongo ere ko yinde lo apoko mi nzambo tiki nga nzamba tiki yote yo loba ke liloba na papa na bino loba yango zo sa elango Bible lobi mutu onyo sataleli mutu aza maudit oza sous la malédiction sans que yeba o biso na famille biso na famille biso basi basala boete soko sali bongo buki mibeko wana buki nanya pesa kengo mutu nga pesa kengo aza nani devant Jésus ezala za koko na bino ezala aza elo côté devant Jésus. Quand Jésus règne, c'est les démons qui tremblent. Yo si quand Jésus a régné, yo yana maloba o koko na biso lobi on a famille na biso na école na biso muta pesa qui ordre wana. Yo ebite que ce que Jésus a telemi batona nyoso bazo trembler, c'est parce que vous aveuglé. Ozo comprendre te Bible bi boza na misu bozo mona te boza na matoi bozo comprendre te. Et biso tozu chance en comprendre. Tozu chance ya ba mama ba sambilaka. Malgré tout ça qui teti ba obendo kaka, o ça qui teti yo mo potali comprendre que na mona mutu mo ba komeli nga lobi la baronne yo penze poto ezaki lipamboli pona yo po na poto o changer. Oh mais nza mi fa mon intérêt ne pona loba te ke nzembe loko memi nga poto na répéter quand mam nando sa na kini te pona banza melimbi sanga na kini distraction na bampia ka kini na banzala mais anzali a raté atos ampia kana mark dom to sombelo akabeli ne yo et surtout nga je suis béni. Bafan batindela ngambongo na bafan musu na bwa kakate na bana membre ba cotizela ngambongo eza façon moko onzamba pambola nga ya kulakisa ke quand à Jésus tatu maintenant na compte à banque te mais bafan na basela nga penza cotisation omoni muta bengi o 105 la baronne boni mais yo za na poto e pas na poto la baronne boni tinda na kombo moi 500 mambo yeye o vandi bo mo ba 700 € mo 100 okima mbango siko yebisanga ya bongo. Jour anana okende nini intercession to raté bis na mama bo to soki ba 23h na moni batu na nzela te boyebi na kanisi nini nangi na banga na raison na bi nzambe nga mutu na kini na tambola na butu na oki ba concert na 600 ba 4 na zonga nga moko batela ngai bonga na oti prière nzambe toke nazaki kutu na ba boîte na bani ozo batela. Et bon, on est boy, on est dans hôtel T, on est dans boîte T, on est concert T, on est intercession. Il y a bon aussi aux assir. Mbala moko. Et quand on a le bon idée mon pays maman. Tous au biso, tous on a l'issue sous la gare, tous 8 trains après liboso qu'on a 3 bis. Mba mon solution mon ami parce que mambo nzambe tambola bon et les kanakana esprit. Bon, na lingi bino mingi na lobi pe mingi, na limbi en plus na libanda malili. Na lingi bino mingi. Paris, j'arrive. En fait, et là on a ça là, il faut na ya Paris, non, il y a Paris pendant 2 jours. Parce que samedi, il faut na quitter sous Bruxelles na zongi sous Verviers pour dimanche, il faut na filmer adoration. Donc voilà. Natala pour déjà des mamie mais bengelanga tongo so na ke France té problème de fona non mata mais non mais 2 jours mais après adoration lundi tongo de na lamuki donc si pourquoi écoute en français donc na lingi bino mingi que mon Seigneur vous bénisse. Ezaki kapona la msabino na fond la bino moi mémoire bolandra ba faux témoignage te et pas maman langi ba bomara ba mabala église ya maman langi kutu ba kabola ba famille te maman na kuna ba te yo o comprendre que mobali no azando ke bomi libala na ole o vandeli sentiment na suka na to kika ke mobali wana moi si wana mobali ne mta bomai eza lokuta to ya solo biso sona bino to monaka ba vidéo to monaka ba photo bible bi tout ce que Dieu fait est bon. Yo soko zo sambela ta mobali no akiatiki yo lokola yo bomi libala wana te mais mobali atiki yo zo sambela kaka yo zo combattre kota zanzambe mto sa msala nzambe mto changer yo ba tuté ko boma non zo toté yo ba tuté
okoki jamais kolala lamuki ote na bomi na te yo problème no yaka moko prier sans cesse bible mtelobi prier sans cesse nga kuta vana lia na sambela te mais et pas maman ape na zuzwa makamnanga o mora ba cheblo nga de na kate likwita liboso maman pa betinga ka erazeli ko kati deuxième atonyo ka serit o sambeli soni latinga likwite se le kaki donc pour la relever que les lois qui capone bisabino combat spirituel est réel. Donc ero yozo vanda ozo le qui s'attend na yo ko kende église eza mabete ko kumisa nzambe ko sambela ko chaba dim eza mabete mais combat spirituel eza vie mobimba. Parce que ba combat échange ka ba forme yango ko mona na libota na bino bat babala raté yo ero bali oké libalo obota te combat ya célibat échanger forme comme il y a stérilité mais si ko soko na combat spirituel ndo comprendre que kozanga koboto eza mwasi ya batute eza mobali ya batute o abalinga te eza sikoyo ba condamnation obani biso kuna to sambela lokwa batama boma yo iko imagine netinga omoni peke ozo sambela comme na niveau sali sujet nazo kende sikoyo ko pasola ba ordonnance nyonso déjà ba signé. Pour ebi diable yo non okufite on a bon moi mais déjà na monde des ténèbres ba signer ba ordonnance non déjà côté ba ochayo na ba benga ngo nini na morgue ba signer des ordonnance il faut sikoza na misu ya molimo po omona yo talaka yo za na bon moi mais o sa prière déjà que nazo kende ko kata ba ordonnance nyonso o déjà ba signer na kokota na morgue na parce que déjà ba signer okota na morgue l'ex esprit des morts yo mona mtatambola betika libakubwe pas akoya kufi parce que déjà ba signer ki yo tikala ki no épave pour na bom na ki bon moto bo esprit na mutera liboso so déjà ici bazui esprit o tikala no épave wana ata mutatindi ki yo amemine ngambu nzoka nde déjà ba signer ki. C'est pour ça que ça ba prière à combat maboko nyonso o yesimbi déjà bi ke signer pour aucun de prison ya aucun de 3 ans prison ata inani ata garde à vie à pamba maboko wana nyonso na ke ko zepe celeste na ke ko kata maboko wana nyonso ezala ya OPJ ezala ya na ko kende kachote na ko kota garde à vie te nyonso wana bas eza déjà o se préparer kozela te eyindeli ombila tio kraka après komi na komosambela nzambe na kokende présenter na ke kokata maboko trop tard soki okatara déjà okomona ta place oza epake indaki nzamba kolongola babengo na telefone yaka mbango eyindi RK yo longo babiso RK yo longo aki mbila moko kitina sima batoki batu nyonso wana elakisi ba evre ya losambo nzamba longoli yo po il faut différence ezala. Il faut un témoignage. Ero salila nzambe ero sambelaka. Okoki ko sambelaka te sans témoignage. Non, Bible et lobby, ils ont guéri à cause de leur témoignage. Bible mte lobby à cause de leur témoignage. Alors soko sambelaka okoki ko zanga témoignage te. Banda yo bandi ko sambela témoignage meza nini nzamba sa saleli onini. Parce que nga vi nanga mombeza témoignage. Vi nanga mobimba. Papa nanga général. Na bota mina libota ya ba intelo. Mais na ba intelo nyonso. Na bana basi nyonso mokonzi eza na mwana mwasi moko ta tomboli komba mokonzi lokwanga mais nazaki pe mwana oyo na kati ya libota na papa na biso ande ko bayenga ando ba pe yo linka mambo muziki yo penza ndozo sambwisa kombo nanga mais era kufi soki batoni Karine mokonzi ya tozo kolezaka kaka so bolobika to bebito ndo se présenter ndeni so ka boki présentation ka biso baleka Guy mokonzi bana général mokonzi lelo présentation échangea lelo ba yana nga bakoma ba otambola omoni penza yana nga avocat maître Didier Mokonzi azo bengo allo Karine nana camarade nga mo benazo bise ke nga yana ondi matezo na téléphone Karine mo ba kata ba classe mais au centre avocat baron azo wele la bat ba ke o aleki na imuta koko peso valeur wana kaka nzambe kaka na prière kaka nzambe kaka nzambe mutako ki kopesa valeur apesa valeur na biloko pamba o ezanga tina na famille na biso mokonzi to yaka ka poto na mbonga famille balali balamu kite nanya kende
sel mokonzi aye poto na ndenga mbeya mbeya. Ah. 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 Na ndenga mbeya mbeya. Poto moko ya surprise en fait. Na ndenga mbeya mbeya. Parce que poto ngo eza pete. Bat bana Turquie, bakota. Bat bana Grèce, bakota. Bat bana Kinshasa, ba ambassade ba fungoli maison Schengen, bozo ba visa boya. Bon mona ke eza facilité. Donc na ero nzamba permettre ngana kota, hein. C'est parce que nga sa ka différence. Na ba oya ye, na ba oya ye te. Ata na yaki poto nzela boîte l'essentiel na zaka na poto. Na bato ba yaka na nzela ya avion, nga na ye na nzela boîte soki pe na yaki na nzela ndeke, nazalaka na France. Ah! Parce que j'ai un Dieu, parce que nazo pratiquer nzamba combat spirituel. Yo ebika na famille tom so ezara lelo otindi mbongo te ba ogangelo batinda na mbongo famille oke kuno otindra te ngana nya rotuna na famille pona yena ngapoto na mbongo famille te nanya rotuna nga natinda te seku na zimbongo na profena tinda ba Jaël na profena tinda ba camarade na ba lekechu na famille loba na linga soki na lingi pete na otinda na ngate pona yena ndenga mbeya na kondima na ngana binzambe musala ezo senga français mais ngana na français te na yo il faut na zala mutu na musala oyo. Bah journaliste en ce moment en internet. Bon quand on est balba français bien té. Moi je sais, yana nyo yana nga vie na nga na lo anglais makasi nanyo okutu to yeba nanyo. Moi je m'en fous de ça. Nga na yeba na yaya te na vie te vie na nga vie Yesu yana nga ya Yesu. Allez to le kakuna. Ata ozala 5e oza 6e etalinga tenga problème ya place à numéro 1. Aussi longtemps on a abandonné te. Non on a lobité ke natiki. Okoleka te. Okoya na français no lelo bandimi yo nga na côté li okakolala na sina côté li au moins jeune na beteli autour non ya na yo mo vandi na ndako penza au moni internet e indi au moni pe ko kabwani na 14 morceaux kia Bible mutelobi voici les miracles nzambe moko la kisi ba miracle qui accompagneront tous ceux qui ont cru à mon nom alobi tout donc moi et ma famille tozo croire na nzambe alors ba miracle il faut accompagner biso kai ba miracle on ba makamot Karine Mokonza ya poto akota ndako ngamo banda na bota mana na mona na ngate nanu na mona te na mona na ngate mutaye poto nzela mbe en plus azomkana même pas une année na mona na ngate na okati zanonti na mona te c'est parce que j'ai Dieu na mona na ngapete mutonga ye poto mwamba moko banzo tambola Suisse Allemagne au côté Belgique au bimo na mona te po oye bat baka na rubanga kolenga na mona na ngati on nzamba sala kia kaka le contraire o ekamisaka bato na mona na ngati ya on alba na bato ko jija kate o Karine Mokonza na kutu ye kutu sia mama yo zolo bana nga ye kutu sia Karine Mokonza réputation beba na mokili et pas yesu réputation na ngebeba te no buka mabolongo na mama kana réputation na ngebeba na la alliance yo na réputation na français no on se respectera au vanda na pas abino merci bisous bye que le Seigneur vous bénisse il fait froid il faut que j'entre à la maison donc yesu na pesa no ba mwinda